le président Félix Tshisekedi a accepté que le coronavirus est allé pour nous. La preuve en est que F. Bazaïba, tant le ministre Longondo, ministre de la Santé, a lobby que le coronavirus est continué en cannabis. Nous avons le premier cas. F. Bazaïba a ces cas qui a lobby que non, oh, moi Namboka, c'est une occasion à benda là, benda le contre, c'est-à-dire, avec ce que non, tebi que bossa ba vanti maladie ça na ngote, vous faites ça juste pour avoir de l'argent. Mais comment par après F. Bazaïba pour changer le langage pour na koloba que non, c'est une maladie qui existe. Ba combattant non sur ba que na 70%, non, on a 4 ba cabinet. Ba cabinet monsieur c'est ba 20 personnes, il y a 30 personnes. Il doit faire ces partis politiques des masses où ils allaient compter ba millions de membres. Donc c'est-à-dire par rapport, il y a ba tout autre ça na ba na posé misala, y compris aussi le peuple congolais parce que l'emploi est à ba combattant. Le peuple congolais pas voter il faut chaper na posa ya boulot. Donc moi je trouve que le FCC a utilisé certaines personnes na kati ba réussir kuna ba na bi ba réussir ko côté ça na zo reconnaître yango. Ils ont reçu leur coup. Oh, tout au Canada, tout ça là, tango rentrée parlementaire et salama, tout ça liangote et bah beti biso avant rentrée parlementaire et salama. Le lot on a donc comme on a mona, cadre moussous entre guillemets, il y a parti, il y a eu de pèse. Oh bah pèse ça, bah on va responsabilité à communication. Bah tika là jamais qu'on les canaux la télévision, qu'on le na radio. Pendant que l'UDPS avait besoin de communication, mais pour na makambo ya buzo bah autant de bah oleka, bazo finga, bazo ba busoba. Ben énergie au bazo bimisa na il fallait ba bimisa yango tango IDPS aki na poser ya bato ba faire face na ba FCC na ba parti politique na ba regroupement politique muso ba dai ko accuser IDPS. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Biso Télévision, Souka. Mbote balandi émission Kebana Caméra, émission Oyo le Belakabino Bosolo, une émission d'analyse et critique. Mesdames, messieurs, j'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre encore cette émission. Merci à Fabien Pouilly pour la réalisation de cette émission Kebana Caméra. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je reçois pour vous, président, il y a parlementaire de vous, président Gustave, le Belabisu Makamboé pour les Canaïdes de Pes, Nini pour les réellement la carte de Pes, bah combattant, c'est l'équipe pour Nini pour les entre secrétaire général Augustin Kabouya na Jean-Marc Kaboun. Mon amboka, Mbote. Oui, Mbote, mon amboka. Sangoning. Oui, Sangwezali, il y a Essengo d'abord parce qu'on est en vie. Il y a Mawezali car que le lot au Congo, République démocratique. Ils allaient citer parmi les pays où ils ont atteint le coronavirus. Voilà. Et aussi, tu dois connaître le tout premier décès. Nakatia Mboka Nabiso, c'est pour nous montrer que cette maladie, cette pandémie est vraie, existe. Donc, tout aventure, ça c'est le message que je voulais lancer. Na bandeko noso basali konanda biso awa na kati ya Congo. Et puis bandeko bazana libanda diaspora bubenda pe ba famille na bino mingi matoi bo bisabango que c'est une maladie qui existe. Mendeko Gustave ba misus ba koloba ke maladie ezalité président de la République Fachi Andimi koloba ke maladie ezali po ba pesa mbongo na banque mondiale a besoin de solo yango à suspendre ba activité à suspendre ma inyoso oyo salama na kati ya mboka yo koloba na bato oyo ba kondima te ke maladie ekoti na mboka koloba na boni bon et omoni lelo passe sali na ba congolais aiment tout politiser un peu congolais aiment tout politiser. Même à Liwa, Congolais, Lingaka, ko politiser en gros. Mais je ne dirais pas Dieu merci, mais je dirais que on a eu un cas qui nous a prouvé aujourd'hui que dans le Congo, coronavirus est allé. Liwa, il y a Dirkaba, il y a ministre, il y a économie. Voilà. Donc il a qui déjà que non, c'est une chose vraie où ils allaient coexister. Parce que Azali famille, il y a Félix Tshisekedi. Voilà. Azali Congolais, le Congolais Nyonso, travailleur comme tout travailleur. Mais le Azala qui atteint le coronavirus, il est parti aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on peut faire des aventures à niveau de ministre parce qu'il y a des ministres aussi qui sont atteints dans le coronavirus. Il y a certains musiciens qui sont atteints. Et aujourd'hui, Bato Union Sololo Bazali mis en quarantaine. Ils ne sont pas le membre, je dirais proche, il y a famille, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Bazali membre
il y a eu de PST, ce sont des Congolais qui se retrouvés dans le virus. Le président Félix Tshisekedi a accepté que le coronavirus est allé pour nous. La preuve est que F. Bazaïba, tant le ministre Longondo, ministre de la Santé, a lobby que le coronavirus est continué en cannabis. Nous avons le premier cas. F. Bazaïba a ces cas qui a lobby que non, oh, moi Namboka, c'est une occasion à benda là, benda le contre, c'est-à-dire, avec ce que non, tu dis que vous faites ça juste pour avoir de l'argent. Mais comment par après F. Bazaïba a changé le langage pour nous dire que non, c'est une maladie qui existe. Vous comprenez un peu? Et dans mon bande de quoi MLC, ça lui appelle, il y a que non, tout respecter les mesures, pour éviter propagation, il y a coronavirus. Donc c'est une chose qui est vraie, c'est une maladie qui existe. Le chef de l'État a eu Kolobara à part sentiment. Écoutez, l'argent oyo baropé sabiso et ko suffire te nambongo to ko réaliser pendant 4 semaines parce que la RDC a des recettes oyo ko tsaka mbongo na so bape sabiso 9 millions plutôt to bape sabiso ta 190 millions mais tala biso moko na kati ya RDC c'est tout bandi pendant au moins 30 jours nous réalisons combien comme étant de recettes do bandeko batika makanisi ya mabe o bazali ko kanisa wana. Le chef de l'État ne peut pas chercher à paralyser l'activité c'est la biso mbongo car après on a la moins bon moko yamuke. Donc c'est vraiment je dirais insoutenable argument au bande comme wana bazali koloba wana, c'est vraiment insoutenable et nous soutenons ce qu'a dit le chef de l'État. Maintenant moi na mboka ndenge to fongola ki parenthèse ya coronavirus ba ndenge bozi ba disposition ya bo batika ba activité nyonso. Nous avons un chauffeur qui versement et cocaté, carburant à l'écolo, vous voyez ici 3 voitures, 3 bateaux la voiture. Token à côté il y a recette, il y a aviation, est-ce que la disposition ils ont mis ndenge ba pays mususu ba disposition ba ko futa ba tout salaire ndenge sengeli ba ko longolelo côté ba tout monde gratuité ya ba biloko mususu en sorte que population va souffrir mais les loyo disposition nini l'état au temps va ba mesure ya ko suspendre ba makamunyo ba mesure nini azi pona ko sunga ba na mboka. OK, merci beaucoup. Tu es bien mboka na biso quelques difficultés financières au tozana yango ce n'est pas Félix qui l'a créé ou qui les a créés parce qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas Félix qui les a créés, ce sont des situations que nous sommes venus trouver. On cherche au moins à améliorer. Récemment, on a eu beaucoup dépensé. Tout ça, la guerre Est, on a eu quand même beaucoup dépensé. La gratuité, on a dépensé. Et cette fois-ci, en attendant que Mbongo et Monanapona comment est-ce qu'on peut faire d'autres choses, le mieux serait d'abord de arrêter, de stopper propagation, topé évolution il y a virus wana parce que ata lelo aussi balobi ba ça va topé sabino bambongo topé sabino biloko kolia mais ce qui virus wana est une vitesse de croisière et atteindre batebele on sera toujours bité na ba grande difficulté. Donc quant à moi j'ai salué d'abord j'ai salué d'abord la décision qui prise par le chef de l'État babilo ko annonce de suspendu ba chauffeur ils vont toujours réclamer parce que tu es bien en le long là ba chauffeur ba lamité mamabe distance à stade mukuse na moni en le lo au transport et mati transport comme sous difficile ba comme ça ba demi terrain c'est comme ici coronavirus on t'a on ça ba demi terrain en réalité non les Congolais azalaka vraiment animé na kimute mamabe makasi les Congolais lukara ba occasion msu pona profiter na yango moninga na otambola pour respecter ba principe na gel désinfectant na ngai a maintenant biso gel oyo ezalaka 1000 francs 1200 le lait comme 2500 3000 francs est-ce que c'est la ministre de l'économie Mutabi Matisango est-ce que c'est le président de la République Mutabi Matisango biskam sous tomoni basaki ya masangu et longue de 35 000 et commis na 90 000 monsieur comme na 80 000 tel que na Kasumbalé ça et heureusement qu'il y avait les militants de la Zafach au Bazaki sur le terrain ils ont boosté ils ont bousculé et lobby to monaki masangu o e mataki na ba 80 ba 90 ba kitsa ki ngo lobby na ba 32 000 ba 35 000 pourquoi Kongola ko kozala mutema mabeboye donc comprendre que makambo ebele ba chauffeur bazolo ba neza na okati na mon côté ezaki mutema mabe parce que lelo o soki chauffeur a lobby que à côté na logique ya ko respecter kaka nombre de bateaux au balobi
pour na kota na kata bus a respecter kaka a rejoindre bon on a normal et aussi mukolo bus o ezali patron yepé à comprendre que non na période oyo le coût habito diminuer c'est une façon aussi à aider la population congolaise. Ce n'est pas seulement le chef de l'État qui doit aider, nous-mêmes aussi nous devons nous entraider. On a fait l'acceptation que non balingi ba congolais ceux qui le bandimi facilement nombre de personnes na kati ya bus ezala réduit et kozala lo komoko ya malamu patron yo pe lo bon ça va olebo verser lenga 80 000 to 100 000 na longo le moins 20 000 francs bon da ko verser lenga ta boye pendant période oyo et kozala lo komoko ya malamu c'est ce qui se fait dans ba pays mususu wana ce n'est pas seulement le gouvernement qui finance mais il y a aussi les particuliers qui financent, il y a les ONG, il y a les associations, les ASBL o bazali ko kota pona ko appuyer o ezali juste makambu ya mboka na bango. Donc lelo na oloba na kati Afrique na yebitamo qui va prouver le contraire. Non na moni pays monté na kati Afrique au bazu à 100% charge ya population na bango. Même ata na Libanda na bamboka wana ba gouvernement na bango bazu charge à 100%, bien que bazali avancer économiquement par rapport à la République démocratique du Congo. Donc ngana sengi na na biso avant que l'État nous vienne en aide, oh il y a financement, oh il y a Damas. Biso moroto luka commence rhétorique se protéger afin que virus oyo ezala propager. Merci mon amboka. Ngai na bandi na riko pour conclure makamutali coronavirus. Moi je dirais simplement moi j'encourage surtout na début loko oyo vraiment l'état a eu décision ngala ko senga etika la ka bongo. Neti na maitali transport. Neti deux bat na sima moko liboso etika la ka bongo. Boki sela bango carburant moké na maitali ba obsèque na bandi ezape malamu mingi bo uti mort malamu ko boki okunda. Ils ont des bulots en tout cas éthique à la bongo. Mon amboka lelo to moni beaucoup de malabino na bino ba combattant ya UDPS. To moni l'autre fois secrétaire général na combattant ba Simani Nzoto Makofi Betami. To moni secrétaire général a kangisi ba combattant monoko acha bango ba aisa bango ba azo promettre bango ki ba ko sentir. Est-ce que nga na ba combattant ba tayi oyo papa Etienne Tshisekedi ba combattant ba ta valeur ba on ba pesa qui est force, parce que UDPS lelo et la UDPS c'est grâce à la combattant. Mais tant qu'on est battu, bino na bino bokomi kubomana, nano bo réaliser ma promesse oyo bolaka ki bana mboka te. Président Gustave. Merci beaucoup Ndeko. Je ne crois pas que biso na biso to komi kubomana. Et là juste un problème, il y a incompréhension na ki mutema mabe. Voilà. Voyez, pourquoi je dis qu'il y a un problème, il y a incompréhension. N'habitué à combattant, ce n'est que logique. Même moi aussi, j'ai baissé d'emploi. Voilà. Parce que ceux qui n'ont pas koufaka, bamukolo ba aussi ba koufaka pour les alam mukolo pe ba kananga pe nada ona daye. Ni tete nzambe na batu o ya utilizaki na service wana ya renseignement pour na ba informer nga na linga ta musupe na daye le nga beta masolo à l'autre. Donc ça dit ceux qui ngapé bande ko ba réclamer travail, moi aussi je vais réclamer le travail. Mais travail on te réclamer avec beaucoup de conscience. Comment yo moko yebi que no damas ezate na kata parler mozol ba que no maman sani yango tchelanga biloko. Non. Tikela maman tant akende ko luka biloko asomba alamba pona ya kotchela yo tellement que zali musala ya maman na papa ba lesa bana ba kolesa mais ezali na condition o bana bazali ko sengela te. C'est-à-dire quoi? Lelo o tuebi que misala ya minene misala ya makase ezana nute ba misala o ezali za ba misala mo kaka ya moi mike na o balobaka batu ke non il faut ba kende na ba cabinet ngana lobaka yango que les 70% dont on parlait, cela ne voulait pas dire que nos combattants ne sont pas 70%. Non, on a 4 cabinets. Le cabinet, il y a 20 personnes, il y a 30 personnes. Il doit être des partis politiques de masse, ils allaient compter millions de membres. Donc, c'est-à-dire par rapport, il y a tout autre chose y compris aussi le peuple congolais, parce que l'emploi est à combattant. Le peuple congolais n'a pas voté, il faut à peine pour ça, il y a boulot. Mais là, on a aussi pélaté Zalinine. Bandeko, Bakei, peut-être dans anglais, peut-être yako fingaka, yako bamba mabanga, yako tia peut-être moto. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut réclamer le travail. On doit réclamer le travail tout en étant conscient, on a lutté et que misala yango ezali komona. So to moni que no misala ezali ba vacances ezali et que ba konzi bali ko tia biso na misala te. To moni ka que no ba konzi ba tie bande ko na bango ezali prouver réellement que no to bande ko na bango. Là peut-être on pourra recourir na ba moyen mususu légaux plutôt pour na kosala ba revendication na biso ole ya koya kotia moto na lobi likambo ya kimutema mabe makasi pona nini bande ko basala ki revendication na bango ezalaki pona misala
Mais lelo tomoni bato musu ba profiter na sima ba komi non, il faut Jean-Marc Kabunda longwa, il faut Augustin Kabuya longwa, il faut tokota congrès. Est-ce que bande kona ba ki ko réclamer congrès? Est-ce que nangongo toza vraiment na droit pour topé poser au kende kota congrès? Parce que nous savons qu'il y avait un président de la République Azaki élu pour un mandat de 5 ans. Mandat na enanu et silité na tête ya parti. Toi c'est la seule qui mandat na esili. Nde na sima na ngwa ko ba na ko évoluer. Lokola Azali occupé na sommet de l'État, il a légué son pouvoir et pas Jean-Marc Kabunda o Azali ko travail. Totika bango basala misala na bango. Et le lo bande comme sou Bazali ko lo ba keno ote ba combattant ba okende ba boulote na zo bisayo. Ngana secrétaire national en charge de la sensibilisation, recrutement et conscientisation. Voilà. Mon adjoint le lo travail. Aki o travailler na cadre ani. Et ça bande comme ça on a boya na ngotanga ba kombo ay belo basi ba ke misala ba musu ba kende formation. Mais ma beza na kati na biso combattant IDPS Cezani. To linka ra biso ndeka tozwa. Au moins de toza boy. Toza lo to sola na bien, toza ba master to senga boulot. Mais ce ba pesi yo boulot nga na suite nga na silikelo na koti ofiti. Donc combattant linka que non yende kakazwa. Oh, il faut toi accepter que non lokola o e monani ba pesi muninga biso pe to sanini. To zela. Ce qui tourne ko kite zala calme tourne pe osanini. Et kokoma. Donc ngai nazali rassurer que ba boulot vraiment ekoya na yango ebele kalami tene président Fati alobaki mais to za la mutema ya kokita to lukate to pelisa moto na kati ya UDPS batu o lelo ba komi côté le ménageur Jean-Marc Kabunda ba komi côté Augustin Kabuya ba bandaka côté le melaye bandaka avant makambo e salama. Donc bah yena bango ko profiter de na sima ya réclamation ba masse na biso ya force du progrès. Insulte na ye pendenga kasa kangisa ba monoko ni ba juste. Non, écoutez, je te l'ai dit, na lobby nous avons été avec quelques membres. Il y a jeunesse na force du progrès. Les amis réclament le travail. Ba na tina mo ta réclamer de part ya Kabunda to ko benga congrès parce que ata ba bengi congrès moko te katina bango o azana ambition ko postuler pour non comme président ya parti. Vous comprenez un peu tout comme secrétaire général, non, soyons logique. Bien qu'il peut y avoir des compétences, mais Moutouana m'a cantonné parce qu'on a eu à causer avec certains amis. Mais il y a d'autres qui sont manipulés. Bah, Pessi, bah là, pour n'avoir le candidat, des autres, depuis n'a vérité, moko. Oui, puis surtout, bah, combattant, n'a pas congolais, tout le monde, tant qu'on rentrée parlementaire et ça, mais photo qui n'a pas parlé du peuple pour nous kende, côté pression. Na makambo oh Janine Mabunde à Lobaka. Mais le FCC aussi comprenant déjà makambo ana ba ko distraire biso na makambo. Ils nous ont embrayé. Makambo c'est salamiti ndenge ba ko suspendre ba plénière avant que coronavirus est si la nanu. Ba fandi na bango biso to s'embrayer na makambo susu. Oh, il y a eu beaucoup de choses à faire. Donc moi, je trouve que le FCC a utilisé certaines personnes. Ils ont reçu leur coup. Oh, tout au Canada, tout ça là, tango rentrée parlementaire et salama, tout ça liangote. Et bah, beti bisongo avant rentrée parlementaire et salama. Le lo on a cadre entre guillemets, il y a parti, il y a eu de peste. Oh bah pesa bango ba responsabilité à communication bah tikala jamais ko le na télévision ko lobani na radio pendant que l'UDPS avait besoin de communication mais pour na makambo ya buzo ba autant de ba oleka bazo finga bazo ba busoba ba énergie o bazo bimisa na il fallait ba bimisa ngo tango UDPS aki na poser bato ba faire face na ba FCC na ba parti politique na ba regroupement politique muso ba dai ko accuser UDPS. Mais tout ce cas là jamais comme on a bango ndesanga na yo ko que nous allons les kambu ya kimutema mabe et tous ces gens là ont commencé depuis longtemps bazolu kaka li dusuni ni barokote là ce n'est pas Kabunda o bango bazolu kaba déstabiliser parce que Kabunda partira, il ne sera pas toujours président AI de l'UDPS. Il n'y a personne qui restera le président définitif il y a UDPS parce que Tshisekedi a été il est parti aujourd'hui et ça Augustin Kabuya a kolonga na place wana qui secrétaire général. Mais le lobby sotolingi to sécuriser les pouvoirs et chef de l'État ou soit ndenge Kabunda na Kabuya balobai que non torokende jusqu'à ce que yeso rozonga IDPS ozara ya pouvoir on dirait c'est PC ba to mususu te yango bazoluka moya ba combattre d'une manière ou d'une autre pour na ba bimisa réputation mabe ya IDPS ba empêcher les chefs de l'État à travailler malamu te ana makambe bela ko résoudre abandonne sous ko luka ko résoudre le problème ya IDPS. S'ils sont sérieux ces gens-là, ils ne pouvaient pas aller aux médias.
bayebi Kabund nga na yebi batu mususu na moni dernièrement na moni bakutana ki na Augustin Kabuya na bureau est-ce que Augustin Kabuya bengana ki bango na moni ki batu mususu bazaki na Kabund na Augustin Kabuya na stade bafanda ki esika moko tous ces gens là batia makelele est-ce que ba bengana ka bango mais pourquoi lelo si ils ont un besoin ba moni que nous aussi mbate ba leka na média ba na kotia makelele ce n'est ni Kabunda ni Augustin Kabuya nde ba luka désordre wana. Ce sont ces gens-là qui passent dans les différents médias. Ba onde ba luka ko vendre image mabe ya UDPS. Batika tozala na kimia, tozala na bomoko parce que tozala na posa ya bomoko. Les amis qui ont besoin d'emploi ba pimeli mutu musalate parce que ba biso pe non tozu musalate. Ngai eloko na senga kaka na ba autorité na biso ya parti donc le président Kabunda na le secrétaire général Augustin Kabuya na gestion des ambitions franchise ezala. Donc qui est vraiment la franchise, qui est la transparence. C'est-à-dire ce boulot ils ont encore 10 postes, bon ça que nous a 10 postes. Ce pesate bo bombate. Bon ça bat que no mikolo penda. Boulot ezate bo la calme mukolo boulot et comment nana torope sabino. Parce qu'on ne peut pas engager tout le monde balamoko, ne fût-ce qu'il y ait la représentativité. Hein, bazu ata moi solidaire moko babwa qui est quelque part, bazu moi sectionnaire babwa qui est quelque part, bazu fédéral moko babwa qui est bazu na exécutif babwa qui na ligue des jeunes, na ligue des femmes, na parlement debout na ba mouvement, hein, force du progrès, force défensive, na ba association, à taper le col à bazafat babwa qui moment. S'il y a quand même des représentativités, on saura quand même que à tabison sotokeité hein, mais quand même na chaque structure, na chaque organe bazu ata moi moko. Mais le reda ko fâché monsieur Zaline. Tant que tout bata que na cellule bazu mutu moko te mais ba moni mutu moko boy ake boulot mutu pas ke boulot ce ne sont pas les gens de l'église nada ko défendre était parce que nga na linga avec le preuve à l'appui na yebi nga Gustave na yebi que l'UDPS n'est pas seulement limité c'est la question que je pose aux amis tant toi na wana débat na bolingo ba bisanga ke non kara bilonge yara na limité yango de UDPS il y a des vrais combattants peut ba bunda makaso peut ba bunda ba contribuer à mingi mais ba kana ba on a limité parce qu'ils n'ont pas le temps à convenir na limité ba musu pe baza na niveau ya intérieur mais ceux qui na cadre de répartition ba lobi bon ba zuma mutu moko o azarata musu na maluko ba pesi boulot loko na yo zela ko mona ka mutu sur la limité mutane longane be mi limité c'est quand mutu UDPS non. S'il y a quelqu'un que toi tu ne connais pas, demande na parti, tu n'as pas ta parti, bah koye bisayo. Le loyo soko mona na défenda ba diaspora musu c'est que non pour na ba diaspora ba tchanga la na damaka non. Mais c'est parce que na yeba na ba diaspora et belé à UDPS avant tous au pouvoir. Et na yebi comment est-ce qu'ils ont y à contribuer. Tangu bitumbe bundami to gagner ba diaspora au baï awa. Moi je parlais avec tous les diasporas. Et quand les amis accusaient les diasporas, moi je leur défendais. Nabité oh Nayebi il a beaucoup combattu. Nayebi oh il a beaucoup combattu. Nayebi oh il a beaucoup combattu. Donc c'est-à-dire que tous à la quand même mitema yakokita, tout longola la haine contre les gens. Tous en akati ya bomoko, batunion soba en akati ya bomoko. S'il y a des revendications, d'ailleurs c'est notre style de vie nakati ya UDPS, mais revendications est comme na ba genre te akoya ko casser, akoya ko tumba, akoya ko brûler. Wana ezali lokomoko vraiment ya malamu te. Moi mboka merci beaucoup. Tobandi tokumi na suka mais mutuna ezali pour te conclure émission lelo. Ba toba bandai kozela na président Félix Tshisekedi, ba mona autrement, ba mona changement na makambu et loko ya malonga asali mambo études, gratuité, ya enseignement. Mais ba toba kolela libumu ba kolia malonga te. Nde ba no kozela président Fatia Sala. Ba combattant ba lobi ba boyi Félix parce que ba moni asali makambo oyo basenga ki était c'est comme si Ndeko Kabila a ko diriger Kamboko yo koloba ni na maunion so ba kolobaka sur Félix Tshisekedi qui a ko sala musalate avant dinaye d'ailleurs ba to préféré président sortant que Félix Tshisekedi UDPS ba yebaki à l'époque papa tant azaki président tant comme ministre to monaki directement biloko ekiti changement économique na mboka mais absolument rien qui se passe président Gustave hôtel ba combattant poto Otali ba force du progrès oyo ba pesi Augustin Kabuya secrétaire général 48 heures a démissionné na évité au ba kolobaka pour conclure cette émission na maunion sotolobi na pesi 2 minutes pour conclure. Merci beaucoup. Na o lobby que bandeko ba combattant ba komi kobo ya président Fati, je dirais que peut-être bato balobaki bazana ba combattant mais ba utiliser tam su kombo ya ba combattant. Et je ne crois pas que Ata Olivier Moko Alobaka Yango, le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. La première dame, c'est maman Denise Nyakero. A Korija qui ata Sankara de compte à ces jours-là. Vous comprenez, je vis la vidéo là.
Donc c'est pour vous dire que mutu oh les lois ko ikolo bakeno Kabila zonga kaka. Je ne crois pas à vous vraiment congolais. Et ça va bateau ba ko atam so ba ki na ba M23 ou bazaki na ba FDLR ba o ba ki na ba ADF. Lokolo bakutani na moto ya Fachi bengani bango nde ba ko ikolo bakaka no Kabila zonga pona bango ba fanda basala ba buzo bana onde ba bandaki ko sala. Lelo oyo le président Fachi a fandité, il est en train de travailler. Azo travailler dans un contexte où il y a beaucoup de choses. Oyo le président Koutaï Nango, mais il doit chercher à résoudre le tout. Ce n'est pas lui qui a creusé le trou des malheurs plutôt dans notre pays, mais je crois que c'est lui qui va rembler ce trou des malheurs là, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Na ba différentes manières azali ko kende na ngo malé betoti que la état to longande molimo ya loko suna molimo ya pressé. Mais nous savons aussi na CC za na bato bazo bundisa mandat ya Fachi pour na 2023 azanga argument ya ko présenter ngo epa peuple maintenant to ebisa o etali Damas Kalamingité Damas Ekoya parce que tout avait été déjà mis en marche. Kalamingité Damas Ekoya to rolia pe agogo maintenant c'est na congolais ko lingarato za la kaingra ko lingarato za la pressé à koloba trop parce que Fachi na mota o muki asali il a bâti record ya ba différents présidents sur monata le oyo les égyptiens ba komi ko pas Fachi pour na koluka médiation ya kimia ekota entre Égypte et Éthiopie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on est en train de reconnaître ses qualités, ses capacités diplomatiques et son vrai sens humain oya dali ko sala na ngo biso ba congolais to zala na kimia na o etali message il y a 48 heures au master il y a pesa qui juste na Jean-Marc Kabunde na Augustin Kabuya a démissionné bon waneza bango mutu ba pesa qui moi je n'ai pas donné cet ultimatum hein, et moi je sais que même à tel ultimatum au ezolo ba melawana ezali ko se retrouver dans quatre ya ba statut na bisoté. Donc je sais sur le plan administratif c'est lui qui nomme, c'est celui qui révoque. Voilà. Mutu o lelo je m'excuse à évoquer à Nomaki Jean-Marc Kabunda Kabund, c'est Félix Antoine Tshisekedi et Moutou Oyo Atikeli à ta place il y a quoi assumer intérim avec le mandat spécial, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc Moutou Oyo Kolbakeno Makambo Edo Simbate le Obo Longolai, c'est lui. Et si tout ne marche pas aujourd'hui, même à les présents le bien noté, nous avons des canaux sûrs au message de Koya Kolbakeno, ces gens-là bango bazo mériter les sous-soutés. Nga lokola na soutenaka ba action chef de l'État. Lokola na soutenaka ba signature chef de l'État parce que nga peine na reporter signature chef de l'État. Je dirais que je reste accroché na signature à chef de l'État jusqu'à ce que il va récupérer son fauteuil ya présidence du parti. Donc congrès pour nanga et kota le loté, congrès kokota ceux qui mandat ya chef de l'État et comme expiré c'est alors d'être au na congrès. Mbote numéro de téléphone na batuto ba olanda biso. Na pesi mbote na bande konyo so azali kolanda biso de partout. Na pesi mbote surtout na ba maman Véronique Ngalula, maman Chantal Masengu, na pesi mbote na Muleka, na pesi mbote na ba maman Nyon so bozali tellement vraiment ebele so na tangi kombote limbisa ngai ko betsa ma vraiment libakute. Na pesi mbote na ba papa nyonso na conseiller na biso hein, il y a Azafat, conseiller principal prof Kazadi, na Pesimbote na prof junior Congolo, hein, na Pesimbote lisusu na Cyril Asoloa, où Azali chargé à diplomatie Azafat, na Pesimbote lisusu kuna na Didier Maneno, le représentant et Azafat kuna na kati ya Suisse, na Pesimbote na ba représentant nyonso ya Azafat partout au bino bozali na Pesibino mbote na bosanité kalamingité tango je dirais c'est les 4 semaines et que coronavirus et si malamu na mois d'avril naza déjà ko se préparer pour na koya na Katanga na koya pena na o Katanga kuna na kotambola na ba ville nyonso pour na ko installer officiellement Azafat avec Lévon Dibou avec Olivier Lele avec tous les membres de l'Azafat yo bazali kuna ba Fabrice bino tout nazali ko pesa bino vraiment mbote mingi. Numéro de téléphone ou à Kobenga Ngai, ils plus 243 89 457 33 88. Deuxième numéro, ils plus 243 989 703 à la fin. Voilà, merci beaucoup mon Mboka. Merci beaucoup. Merci mon Mboka. Bandeko balandi tokumi na suka émission à lelo. Merci mingi na Fabien Pouy na sima caméra pour la réalisation de cette émission. Ngana bino tokutani lobby pour la émission à Sika. Merci. Vous avez l'exemple de Rolanda, tout ce qu'on a beaucoup, tout désinfecté, on a très bien. Nous avons aussi, voilà. Merci. Voilà.